Et voilà, merci na fidélité na bino na émission Kindoki politique, émission d'analyse politique wapi. Tout cela toujours sur l'actualité nini ezole kanamboka na biso bana poto balela Kindoki politique po ande boye baka nini ezole kana mokili mobimba pe mingi na RDC République démocratique du Congo mboka ya bakoko na biso mbote na bino partout dans le monde toza bongo le 9 septembre 2021 la ville province à Kinshasa wapi tozo enregistré émission Kindoki politique ya lelo. Alors pour lelo toza bongo on a invité moko azamoko ya ba confrère journaliste tozali bongo na monsieur Joseph Tibama inaye longo tokosola mwa mingi na wetali ba actualité politique azali pe lisusu DG ya média en ligne intervieweur.cd moko ya ba média o epesaka biso ba nsango na kati ya internet pe azali analyste politique monsieur Joseph Mbotenayo. Mbote maman Naomi. Bonne santé. Santé muke. To sepeli koyambo na émission na biso ezamba liboso mais tondimi kezamba la sukate to banda mbala moko émission moko na lelo na affaire oyo esali soni makasi na RDC wapi tomoni bilenge ba mineur bana ya kirasi ko sala ba vidéo moko eza vraiment kitoko te ko balancer na ba réseaux sociaux kasi elobami kezali malamu te kasi ezalaki bongo décision ya ministre nde et tombola ki mingongo mingi koloba ke bana wana bazala exclu na école na bango non seulement mais na système éducatif mais yemoko kaka le lendemain aye kozonga na ministre ya droits humains pour na koloba ke baza exclu na ba école catholique mais pas na système éducatif kasi ba vie ya baike pe basusu za partager pour na likambo etali bongo décision wana yuli kanisino ezani ndeko Naomi na opesa ona botondi makasi pona mutuna nao nao etalami na décision ya ministre Tony Mwaba ndeko Tony Mwaba faut revoir équipe na ya communication cellule de communication na ye faut alande lango Mwaba nunu ekozala wana alande lango po ebele ya ba congolais so balobeli mamu ya affaire ya komona bulumbu ya bana o ya collège Saint-Georges o elobami pambata elobami po communication ezalaki malamu te communication ezala malamu bato ebele balingai bamatisa mingungu na bango koganga kokondane ministre Tony Mwaba to kolobela bana o basalaki baba acte o eza insupportable te et puis de deux bana o ya Saint-Georges wana bango so totali bien bakoeli na bango Robert bana ebele bilenge ebele baosalaka ba acte ya ndenge wana mais photo yeba pe à l'origine nini eza à l'origine o esalami wana euti wapi po ko matili tuna ezo tuna malelo parce que baza bango moko te tomoni ba vidéo ya bongo ya batu ba personnalité ndenge na mais non mais tant oza to soit par exemple ndeti oza na ndaku oza parents ya famille mais faut yeba éducation ni européenne na bana et puis faut ba programme na télévision ndenge ezala wana télévision ça la composé na ba programme ebele mais yo en tant que moboti faut yeba nini ya kolaksa bana na ona ndaku kolobela bango tala bino bozana bana mike ba programme o ebomi na bino eza o boy mais si bana on ba sala assemblée na bandaku koza ba mike tant abimi li banda o contrôler te biseka ke na société eza robeba boy ndeko Naomi mabe o biso to lobela lelo ya ba élève o ya Saint-Georges e utina nwapi so talibé ekozala pe ba parents na bandaku na bango ya que non mwana nano a su diplôme d'état te yo pesa ye téléphone Android bien qu'il y a obandusa la ba devoir na internet mais miso ezala sensible plus surtout ya bana mike ça peut arriver que mwana muke a koti po sala ne te petanga mona ata moi dessin animé to moi eloko mo boye pouf asalima hotel misandeti moi miso et puis ba programme ya télévision na ba programme
Photo yebaka. Soki na ba décodeur mususu mona yake no bachama mot de passe mon boy pour moi na accéder na ba programme wana faut kaka akotsa code par moins de 18 ans voilà tout ça m'a ralissoute et tout ça m'a ralissoute ba komata moi déconseiller au moins de 18 ans toza biso nyonso ba kongomani muto okosa moninga ata ba programme ba koma yake no moins de 18 ans moins de 12 ans bakipango lisute pona ba parents o bazana posa ya éducation ya bana na bango na ndenge ya bien ba mekana nous ko revoir ce qu'il faut faire ya que no bana ba programme o esengeli na bino yango. Et puis deuxièmement so mwana lelo ayebine nini balambaka eza moboti muto alakisi ye. Et puis moboti au côté ya moboti ezaka moboti o aboti ete okomona pe mokonza mboka kozala asala nelo komo bowana lokola bango ba leader ba influenceur. Ça peut arriver que moi na copier notamment bah homme politique ça arrive parfois ndeko Naomi, ça arrive parfois que okoza na mwana naona ndaku boye atali moi vidéo to moi clip ya fali atie mundelo na suki moi na copier ce qui s'est passé récemment à Atomoni ba vidéo ya bolumbu ya ba personnalité o ngana ko cité te po batu ba inanga te bana siko tango ba otala ba biloko ya bongo na kati ya Congo biloko mabe sala abeze eza na bezi ya kosakana te et une fois mwana muke o aza na maturité te atali ba biloko ya bongo automatiquement na téléphone esa ya téléphone eza atende ti TV botala ngo 3 personnes au vanda au mota la bolobi lekisa wana mais na téléphone mwana osa la téléphone yemoko omona mi finiki gratuit na mutu. Est-ce que tant qu'on vérifie pe moi na la lito ala lité ba on vérifier ndenge nini po bango ba pesa bana nyonso o esengeli bazala bien ya na bana mususu omona ata na bandako ba parents banika basangi te ata bilamba na bango jamais banika bazola bango ma mutu mo boye asokipa na bango to noter que ba responsabilité za partager kasi ko privé bana wana na kotanga ezalaki moko ba solution to ezalaki solution mo ezalaki mabe makasi. D'habitude ndeko Naomi nga omoni lelo yambi na émission na yo kinuki politique na lekape na ba école catholique eza tellement pour otanga osilisa na ba école catholique wana foza la penda na motema monene bango ba na système éducatif na bango o ba ofom so moni ba konzebele o ba osala musala na ndenge sengeli na mboka na biso ebele na bango baleka na ba école catholique so catholique a se décidé ya que non ba acte o ya boye to supportango epa na biso te kende bisika mususu mabe eza wapi mais o ezalaki mabe eza mauvaise communication ya ministère ya EPST ya que non ba exclure bana na système éducatif national ya que non bana ne bazawana do faut batelenga na ba kotanga ka lisusu te ba kanisa ki eza décision malamu po eza punition moko sanction sévère mais non siko olie ba encadrer so moni ndeko na biso artiste monene loko akanza so ba auto pona endeti ambassadeur national ya UNICEF eza pona ko encadrer bana mike po ba kola malamu. Mais tango bango ba ambassadeur ondeti ba o ya UNICEF bwana tango bazomona ya keno bana o esengeli ba encadrer ba exclure bango na système éducatif national ezali malamu ta heureusement que ba se recadrer ba se ressaisir ya keno ezalaki nango bongo te ezalande na ba école conventionnée catholique ne ba exclure bana wana mais en vérité faut à revoir cellule de communication na bazala nezala ya keno 24 heures sur 24 heures ba veiller na eloko nini mokonza komi eloko nini mokonza sali
mokonzi lelo azalaki côté nini, azalaki wapi, alobaki nini, azalaki ndenge nini. Tout noter que bazongi po na ko recadrer to pe ko éclaircir ko lo ba ke bana wana batikali ba kotanga kasi na ba école pe ba ke fo olandela bango kaka po na ko encadrer. Ndeko Naomi, ngana informé, je vous informe que bana wana ata soki baloba ya keno ba exclure bango na système éducatif national, ba solution ingage mona na kaka. Par exemple, mona ro changer combo aro changer kombo Chibanda Mudia ya tie Mudia e Chibanda akena école mo boy wana yo biso to na logistique nini o biso to landela to drone to caméra to jumelle mo boy e koma landela bana bisika ba okende ba décision musu tango ba konzi ba ozwaka ba décision donc décision il pe simbate il n'a matin biso ba kongomani ba kombo kokana ti okozala boye yoza na kombo ya ngoi toza na kombo ya boy mutu musu po mona ana même kombo mais différence ezala na ba prénom siko toza na ba outil nini ya nouvelle technologie o yeba ko détecter ya ke non photo ya mwana o eza mwana o biso to exclura na système éducatif national et certain et puis de l'autre côté bana ta so va changer ba kombo te balinga pe ba sala ba faux papier ba bulletin ya mabe nyonso wana tout si la ndenge nini ba informaticien maele matiti mais apparemment comme bulletin mo national ça peut arriver son muto a frappé diplôme d'état aozwa par exemple na mona dernièrement bakanga me batumo boye na ba passeport ya mabe voire même $, et amabe, ça peut arriver. À combien plus forte raison Mouto a frappé $? Mon amundele, y américain, a frappé en Congo, et les amipé, à combien plus forte raison à bébisa, to, à ça la moins mécanisme, mon boya, kobon anissa, et bulletin, diplôme d'état rapidement yamboto qui a sujet mususu solution nini pour la jeunesse na biso apparemment jeunesse est comme perdu jeunesse na biso et c'est maintenant ba kondien ba décentraliser pouvoir au monde ngezawana so yo papa na ndako oyebi ya keno bana o ya mikolo bazali baleki pe bazali et amo pe senga ya keno ya nga na obunana rapona golia na bino pona ofutela ndaku pona osala boye ozo na baleki mwana yebo koma mathématique te yebo sala boye te landela ka baleki o ya yo na nenga ba condition ko fo ba yeba ya keno e moko atana ba commune ba bourgmestre ba chef de rue baza na moi autorité wana sur biso ça peut arriver aujourd'hui batu balali na buto royoka église mobo etie musique orokotia mutu na mbetu te pwani nipo bakonza mboka bao bachacha na babisika o ya se wana baokoka te pouvoir non makasi wana eza te autorité eza te soki na ndenge ya l'état eza bongo à combien plus forte na ba famille soki par exemple chaque jour bolé aka ndunda et que mwana bayana endunda automatiquement c'est aussi question de moyens, même si l'éducation par rapport à moyens, par rapport au tout le bas, ils appellent question de moyens, sauf par exemple moyens question ya ba moyens, biso baboko la biso ndeni, batata o babota biso, baboko la bango ndeni. Lelo, toi na génération mo boye oyo, to sibir ba makambo ebele. Yo, ozala par exemple otanga na mwana ministre a se taper pouf iPhone X. Yo pe ma moyete pour ça la kufa to oyiba. Ouais, pour balaksa ki o contentement te na bato balaksa ba contentement na automatiquement o lukama mutu mo boye o séduire pour asunga yo na eloko wana. Et ça peut arriver que asungi o sombi iPhone. Pouf lobo moni na ngwana ake vacances par exemple Dubaï. Yo pe oluka
oluka mutu mususu akosunga po oke Dubaï tango ozala déjà wana na ba classe AC omesana deya na ba grosse somme na ba mbongo ya ebele baninga na oyo baotanga simplement na ba classe oyo ya se wana baozala influencé baokoma influencé baokoma omona ata soki yo olati ata uniforme oyo ya mini jeep bango mpe bakomona ye ne leader nalata ndeti ye. Mais d'autre part, par responsabilité qui est dans ngambo ya musique, na biso musique peut être ko baby saba na makasi, notamment au ezobeta malelo ba musique ezobeta malelo ya mabe makasi to mona ki bana na misu bazo exhiber ba danse moko malsaine o to ko lobela ate. Non mais actuellement au biso peut-être o baté hein. Na ye nanga awa pour défendre l'état congolais té. Mais actuellement on fait face na montée ya internet les numériques tozala na on a analogie tokomi siko na domaine o ya numérique mutu akobimisa par exemple nzembo ya aofinga mokonza mboka ata soki eleki na TVT na internet eleka na internet po mutu atelecharge mbongo na ye kaka na otelecharge na nga nzembo ya mutu mo boye na mwa feti na ndako na chango ata so eleki na TVT tango ba voisin ba oyoka nzembo wana communication nyonso ya mwana automatiquement ba roluka pe mwa ba maloba tellement que ba application ekoma ya okocha téléphone oka likolo boye nzembo so ebeta maman pouf na téléphone a election na kombo ya mukolo nzembo na kombo nzembo wana o télécharger mala moko ndeko Joseph le to ko ba que musique pesa na part ya responsabilité na o etali bongo ba bonne merci mboka na biso. Non mais musique en quelque sorte c'est cause à la mabe nango et cause à la peine à bolamu nango par exemple malelo bakoma oyembaka ba insanité linganga et tout kuna so eloko kutu na bolingo et comme si ko ndena makamo non et kiti makasi bango biso to bosana na Congo to bosana to mona a que no musique car sur le plan musical lenge zala na tango akala. La musique actuellement, musique est comme une industrie. Les années moi entreprise ya mutu mo boye. Fois ça na ba cible na e. So par exemple le peuple congolais. Par exemple, so peuple congolais bato o balanda ka mutu wana o ya sala ke no azwa mbongo. Ba sepela na o ya ayemba wana. Donc à continuer. Ma beza wapi. Mais biso sikoyo bana na biso bayaya na biso baleki na biso fo bayeba o rolia na o rolia te et aneti bateli o poison na poisson fo lia poisson so lia poisson okufiti esala na ngobongo banakala et puis ba musicien na biso so moni lelo ayembi mo eloko mo boyi bango mingi bayibaka ba style o ya poto so na poto bayembi boyi na français ya roya asali moi eloko na imo bo na lingala mais biso sikonde photo eba parce qu'il y a un problème toujours ko importer nyon sonero biso photo eba to bi sa culture na biso to na culture biso photo eba eloko nini onga na rotala na onga na rotala te eloko nini nga na royoka na onga na royoka te oke na feti momboye là encore c'est plus grave oke na feti mombo futa ki DJ mombo ya obeta na feti na bino bona droit bino bakolo feti bona droit ya oloba na eno nzembo te ba parents bazawa batu bazali kingani bokochelo ko wana te ça peut arriver et puis de l'autre côté so censure ya mboka na biso eza ya olemba ezala tendeni on a vu récemment ba suspenda ba clip ya bato belé awa. On a autant à commoter pour des questions, pour des raisons de professionnalisme. Censure et ça nango, mais elle a censure et ça internet. Censure et elle en a beaucoup plus au monde audiovisuel, hein, la presse audiovisuelle, il y a TV, to radio, collectionner quoi naté. Le rôle to ebi na biso ya keno déjà bisika boye ezaki ngani to benye maman coup de fil. Et le rôle exawana to se paye na ngote sinon to retirer au signal. Aubanga na yepo amona ya keno combien de chômeurs o ya otinga na marché
Combien de chômeurs oh ya osun? Combien de responsables oh ye a onyoko la bango et puis bango ba onyonga. Entre-temps, on a Internet chez eux. Internet est si manango. Internet, yo quand c'est Internet, à l'époque, il y a porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, babando kata biso ba connexion. Yo quand so kati connexion, no kati mabe. So kati connexion. Bo relansango. Mabe zongi lisusuti. Toko ban émission qui ndoki politique alelo faut signaler que dans le monde boka misube ba maîtrise internet c'est un peu impossible de maîtriser monde voilà parce que apparemment monter à ma belle qui tellement mingi il faut que ba nini ko sala pour que to sombre te to na culture photo protéger c'est très important tout le la politique to yamboka na biso lelo quelques députés ba sangani na mission moko ko ba nini ko lukandenge nini ko pesa consensus entre confession religieuse au bayokana quitté otoyebi ke umelita umulayi presque 2 mois yango tozo kende ba confession religieuse et puis ça mena bango tango ba pona président ya CENI mais bayokana quitté lelo oyo ole que doit avancer apparemment tozo baluka esika moko lolenge kanu yambi sango ya initiative ya ba député wana bisika nyonso o batu bazali boyokanizala kaka mais eloko eso boma bandeko na biso ngana oto saka makasi eza kanyaka yana ba mususu bana posa bazwa ebele koleka baninga olobela ba père spirituel ko sana nga tangi na ngako mwa mututa na oloba nanga vérité na oloba nanga vérité pona mboka na biso to na posa tozwa baponomi o ya malamu o ba okoka kosisa pasi ya peuple congolais poto zo baponomi wana faux processus et bandeli ya makamu feza la malamu qui moïbe zalatin ceux qui moïbe zali mambo baby mais tout le monde qui en 2020 et le to vivait même fait avec nani Rosa Malonda baboya qui est pour donner en 2021 babo il sous de comme sous apparemment to baluka sika mo to avancer to baluka bisika moko po masolo kanyaka et pesa bien te masolo kanyaka et pesa bien mutu na mutu amona ya keno tozana école mususu te tozana école be Congo démocratique église catholique ndé eteleme et le bec mamakanyanga depuis basenga ba preuve ti le ba pesa pete mais récemment mais ça ka mauvaise yoka récemment basenga epo bakutana mokonza mboka ayamba bango mokonza mboka boya kina aboyi te peut-être le calendrier ne ça liboso yamba ki ba on a 2020 mais ça peut arriver que ya rosa na ba occupation na ye mususu bino bobo pona muto o asengeli abongisa maponomi ya mboka foka abomona atikeli bino de abato bokosana bango makambo wana nyonso tu bino bobo ya bokepa bato oye atiki mon système on a autant lobela awa ya décentralisation ya pouvoir congolais foye bango na mutu foye ba yakeno lelo sona oke lukata lutu na ndaku ya kingani nasenga papa te mama zali ye mutu aza chargé ya makambo wana ya cuisine mais na mboka na biso soke toke ata na bureau ya mokonzi mo boye oboya na oleka na nzela ata ya réceptionniste to ya mutu mo wana poso kuta aneka mbunzu na mbunzu lelo photo le ba clairement na ba population ba Holanda biso solution pour nos six likambo ezani ponanga récemment en tant que journaliste totangi pe to landiango na ba grand média eza na ONG Asbel mususu etangami na kombo ya Agora esengi ya kelokola mibali na mibali ba oyokana te pona opona muto akobongisa maponomi ya ekolo Congo démocratique bapona na bangwata mwasi na bisika wana po mwasi ye mutu asala ya keno famille ezala bien moi c'est aux partisans parce que bazo accuser notamment que ça proche ça peut arriver mais lelo biso na Congo soto lela to na posa ya keno ba élection ezala ma bien to na posa ya mutu ayebi mambu ya maponomiti poni to kobo ya ta mutu mo boye o ye apena
connaisseur en matière ya élection to boya epoka a na botanga ba comme ba tribu pour ne pas être traité de tribaliste. Mais non, expérience peut contaka. Connaissance ya eloko peut et contaka. Sinon to ya otikala wana ba théorie pratique ya makampo peuple azala satisfait na ba attente na ye. Totikala na ba buzoba. Dans quelques jours rentrée parlementaire, aux conseillers Nini, na président Bosso lelo a kene ka ko intérimer ba kombo ba pesa ki est tout façon na ngambo ya ba confession religieuse pour solution so maka. Ponanga. Esengeli akutana na ba partie prenante nyonso. Omoni mboka batonga ngo na mutu moko te. Je me souviens encore d'un adage français au Baloba, Paris ne s'est pas fait en un jour. Rien ne peut se faire sans le temps voulu. Mbosso comme président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, foyer ba kenoye aza obe papa ya ba institution. Foyer ba nini ya kosola na mwana. Ata na kati ya ndako, mwana roza na ba caprice na ye na comportement na ye. Mais ya rosa le côté ya keno bana musuba sepelite ya kena ega po photo weli sakaka. Mais tout bon ça que na ngambo ya opposition déjà ba komo ko ganga likambanglissement apparemment ba mona musika bureau seni na mkote koti na nga marche te et puis budget na ya élection et salamité apparemment ba komo mona déjà ndetika to ke na glissement ya on ba zote melango. Non mais na ngambo ya opposition musala na bango ezani côté les mela pouvoir en place. Ça peut arriver que pouvoir en place à Rosalane likamumobo ya sali ango pe bien. Mais bango po ba échouer tetango ba oswa bokonzi. Faut ka batia moi nzube mobo wana na likambo wana po et ça la bango ba bien. Alors, où est le mal? Bango ba osala musala na bango ya opposition. Ba likambo etali de politisation ya seni pe marche na bango les 15. Mais normalement septembre au moment le neng. Normalement Seni Fouezala dépolitisé. Et puis, bango va lutter contre fraude électorale. Babo y glissement. Et ça, c'est normal. Mais, et puis de l'autre côté, nga fona lobana oya keno marche oya la muka. En premier lieu, et kozala bien pour nabato oya la muka oba na posa ya keno ma mwesa la ma bien. Mais de l'autre côté, kozala pe bien. Nangambu ya pouvoir en place. C'est parce que récemment on a vu un débat tout balekana ina nous na ba négociation na Assemblée nationale ba récolter ba signature pour mokonza moko zo majorité parlementaire et tout. Mais nangambu na bango ça peut être bénéfique ya keno na ba élection il y a 2023. Bazo na bango majorité sur tous les plans. Mais na nzela ya ba élection. Au lieu ezamamu ya ba négociation ya ba signature oya kingana lobi boye ba pesa ki boye na mutu boye to bakabela ki ba député nyonso boye po basala eloko kingani. Mais surtout le bel kambetali de politisation à CENI loi organique portant organisation à CENI qui débattu na niveau à parlement examiné ti ezala adopté opposition ezana ba député na parlement pour ni balandela ki on kunati faut bazela que et ezala voter adopter. Et ça peut même promulguer la chef de l'État pour bamba rolobakelelo de politisation à CENI. Il faut qu'à obimana balabala. Ndeko Naomi, bisomi bale toi ba Congomani. Ba opposant ya mboka o opposition ya mboka o. Nyonso le kanaka. Baloba na bango. Batika la kimiata. So zu bango na nzela ya télévision te ozo bango na internet ozo bango na radio na loi portant organisation ya ba élection et votement ikuna bande ko na biso ya opposition ba loi ya keno loi wana ba betango eloko ya mbala moko ezaki débat et la loi ils ont daté ezaki le excellence de Tundu à l'époque honorable Tundu landa déposé qui ango eza loi ezaki ça date ba 8 ans ya ko examiner ya ko tanga ngo profondément et pourquoi ko boya ngo tango déjà bo voter et puis
au dépolitisation mais bapesi 15 places 5 pour la société civile 6 pour la majorité et puis 4 pour l'opposition siko bandeko opposition bamoni mabeni na kati ekozala mabe so bamoni banungunu so makambo ekede ya bien te yoli masolo tomona même ya ba jeep ya récemment affaire ya audio toyokaki boye tomonaki boye totalaki boye bango bakozala pe mieux informé biso totelemelaka bango te. Mais tu noté que le même 15 septembre, Ango est rentré parlementaire et le même 15 septembre, Ango, l'ingomba politique, il y a cher, il y a mon amboka, président de l'Assemblée nationale, peut pour nous soutenir, institution, balobi qui est sa provocation. Pour na bango, c'est normal. C'est normal, il y a pas marché. Na bamboka nyonso ya mokili, marché zala nango kaka. Ouais, ça là, si comme ma bezanini, mauvaise compréhension, y a marche. Bateau peut pas au marché, faut pas discipliner, faut pas y aller le nini o bango ba luka. Affrontement entre deux groupes, on a paix avec les choses et les canambo, on a biso, parfois ils a pensé que tu non mais ceux qui ont bongo, ba pesa ba tout, ba poni la bango ba date, ba reporter par exemple, il est encore temps. Le autre aller 9. Ça peut arriver que d'ici 4 ou 5 ou 3 jours, baluki il va au moins date pour affrontement et zalaté. Pour affrontement na bango baluka obe kanyaka. Mais biso to bosanaka, milliers de personnes au bakufa na affrontement na bango. Ezala o ya pouvoir en place bongisi marche. Ezala o opposition. Bato bakufa bazali ba sosotin, bazali ba dendo to rolia na kwanga tin. Et ça a plus de responsabilité dans l'opposition, tout cité dans le dossier, il y a des minerais en Boko Nabiso, l'exploitation illicite, belé dans l'Est de la République, puis mon confrère Alain Foka, après ça qui a dévoilé en gros, le gouvernement et l'amour qui depuis qu'apparemment, il a quitté tout bando c'est l'Assemblée, bando là, le gouvernement et l'amour qui est comme un team d'abadba qui est sur terrain, il a analysé qu'il est kambango le lengekan. Alain Foka, avant ça là, à ça la documentaire sur l'exploitation illégale il y a des minéraux na est ya mboka na biso. Ça veut dire que na mboka na biso to yali pe na ba pandisango ya solo o ba sala pe musala wana. Mais toutefois au mona ba journaliste ba pandisango o ya awa tango ba obimisa moi bo solo moko bo na likambo boye et les marins neti baza ba o ya ngambu moko boye mais bato o bazali ba hauteur ya exploitation illégale donc ba o salela ka biloko ya Congo ba o futa ba taxe te ba makambu te ba mona pe na moko notamment ba ko ya ka bongo te ba s'imposer c'est cela veut dire que ça na soutien à mutu moko et ça qui moyibi d'où so tali bien na liste o ya bato basali ba makambo wana ba chinois bazawana o ba osenga d'ailleurs na tanga ki yango récemment na communiqué ya Akash ba osenga na bango bazonga na bamboka na bango et puis na affaire ya minéraux wana eza pe na bakonza mboka musu baza impliqué na makambo wana ba congolais baluka na bango kanyaka na nzela nyonso bao bakufa miso ya ende peuple akufa miso ayebi te bakozala awa bakokosa biso na ba discours mo boye nzoka nde bana batu na bango baotekaka ba minéraux baotiaka ba biloko omona minéraux mo batiango ba décomposer pine ya mutuka batie na kati ya pine mutuka eleka ta frontière to eleki bisika mo boye bokantika neti mutuka eleki na ora bien pineza bien ya sika tout ça biloko eza na kati so ke na internet okomona ba video ya ndenge bato wana babandaki kosala biso makambu na este ya mboka na biso sous silence ya ba autorité notamment mais non ba minéraux to lobela to généralisango exploitation illégale ya ba minéraux na est ya mboka na biso yango ndeza à la base ya liwa ya ba milliers de personnes so ba tout so to banda koyoka
depuis bon mois na TH biso to komi nango lelo ya keno na este babomi 50 babomi 100 babomi 200 eza obema solo ya ba minéraux ya ba ressources naturelles o eza na ngambu ya este. Donc pour nous aussi ça peut guerre est ça notamment pour aussi bas côté pour que l'union soit éradiquée. Non mais il faut yeba kosala makambo bien. Faut yeba kosala makambo bien. Ya ke biso l'État congolais son nzambe apesa biso ba ressources naturelles wana. Faut tous appeler na volonté ba konzamboka baza appeler na volonté. Ya kotala mwa mitu na ba université o tozana ngo lelo na mboka na biso o libana mboka malgré bandima diplôme na biso te mais ba poni quelques mitu ya ba université to ya ba intellectuel ya Congo batindi bango pe na mikili o ya poto po ba yekola ndenge nini ya ko exploiter ya ko salela notamment transformation biso doté 40 voilà bongo et puis les autres qui voilà ba yekola ndenge ni bacha batu o ya biso lelo o ndeko Naomi soko tali même équipe nationale na biso o to lo baté premier match nul deuxième match et simbi peka até lelo na landengo kutu na radio Kapi keno coach Hector Cooper ya lo bakane français te lingala kutu ko lo baté bon coach abonde mutu o osalaga interprète et alinde ko na biso bakambu. D'ailleurs, il y a une discussion il y a un pandisa à tout mutuna na nenge mususu ba répondre na ya répondre na nenge mususu et ça li nous ba konzamboka ba so volonté ba to maele na moko bazangi te bazali bazé belé au monata na poto to monio Lionel Messi Cristiano Ronaldo et na bana musuba ya na talent Namboka o et c'est un encadrement. Justement, to komina suka ya émission ya Kindoki politique ya moko na lelo mot de la fin na yo par rapport ya émission oyo ezaki vraiment émission moko to tournant avec beaucoup de difficultés kasi to aussi de ça awa pona ko pesa mot de la fin na yo to kozonga prochainement pona ba na ba sujet mosusu pona ko lobelango le sous en profondeur ce qu'il faut ba na mboka bakanga passage na lelo o na Kindoki politique il faut ba retenir nini. D'abord pona ba boti ba famille o ya Congo to ebande nini ya ozwa bana na biso en charge tous aba responsable na ba famille na biso ezate ke ozwaka mwa muke oyo ozwaka wana éducation ya bana osundolango te fozo apena oza apena mwa tamo boye ya kolandela pe mwa bana nao e na baboti musuna mboka o jamais bazwa temps ya kovanda na mwana na ye ya mwasi to ya mobali basolola neni ni classe neni ni makambo bazala nango te et puis koyeba pe kotalisa bana ba media o esengeli balanda po bazwa ba information ya malunga to yali par exemple na ba media lindeti ba l'intervieweur.cd toza na ba radio top Congo toza tellement na ba media ebele o faut orienter bana wa koma ulanda ba programme na bango pona oyeba nini esengeli ezala ya malamu to nini o ezali ya mabe ndeko moko lo ba longola novelas na ba programme na biso ba longola ngo ndenge nini novelas po ese retrouver na ba programme na biso po ba futa ambongo ti yo kanti ba soma espace ya TV to bakabela ngo batu mais ba chaîne locale na biso nyoso tout ese retrouver na Canal Plus ti bango so ba mona ya keno audience audimat o ya mboka na biso yango nde sala ya keno bazwa ba millions de millions ba ondima babo makop na bango pona intérêt ya peuple congolais ba otika biso ka bongo mais so ba na posa peut-être ya keno oleba longola novelas basa la système par exemple ya ko réduire ba média ce qui est grave pour toi na ba panza sango o ba komi ebele o ba ebo sala musala na bango na ndenge sengeli e senga ba media ezala ebele po maloba ya ko dénoncer ba mabepe ezala pe ebele
Tout comme la souka émission, qui est partager plateau na monsieur Joseph Tibana na elongo to soli moi mingi na wetala kibongo ba question d'actualité politique. C'est vrai que to brosser ba question no sauter Castorozo ngamba sima na kibino. Merci mingi na dengo ndima ko na mituna na biso. Je crois que c'est la première fois mais la dernière fois té na bande konyo sous balanda kindo politique partout dans le monde. Merci mingi bo continuer kolanda biso ceux qui olingi o komela biso na numéro est affiché juste na bas écran na yo pe lisusu ko bosa na te ko s'abonner na chaîne YouTube KNB News otokutani lobby na numéro mosusu na invité à Sika toujours avec le même plaisir na lobara kimia na bota na bino pe to longola ignorance tolinga République démocratique du Congo mboka ya bakoko na biso tokutani lobby bye.